Je suis désolé pour tout. Désolé mes fans. Envie d'isoler regret. Neti mozole na sukamboka. Miganyema, solo la vérité. Solo la vérité avec Miganyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux, j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miganyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miganyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyakeru. La Polga. Solo la vérité. Arrêtez de vous faire du mal pour rien. Balingao makasi basala semblant. Bonjour fidèles internautes et bonjour dans le monde entier. Bonjour dans mon réunion sur Sola Vérité. Tout balingara chaîne YouTube Nabiso Sola Vérité place haute là en face comme d'habitude. Depuis ça ibino moi été sengé TG Bima TG Bimi avec Fox. Donc Mikolo Borolemba TG Mikolo tout trop libana mais plateau pays idéologie plateau ça. Idéologie plateau ça mais Mikolo Borolemba biso libana vraiment tout trop libana. Parce que ils avaient été profiter de l'Axabat par Libanda à Paris Ninge Zalara, tout l'Axaban à Luanda, tout l'Axaban à Belgique, tout l'Axabat tout, Paris Ninge et fonctionnera tout ça. Le lot a invité Nabiso, on a présenté Bino et le lot a comme à Tina. Bon, mon andego Tina, le lot tout ça analyse, ça chroniqueuse, oh ça là ça n'est bien. Tu me go yambaye, tu me go ça la analyse, marambo, tous les autres réseaux sociaux, marambo, tous les autres internet, quand tu regardes la musique congolaise, même moi concert confrère nabiso polémique c'est moi tout au soigner les lobos à la connecter bos à la brancher na bandeko no s'abonner na chaîne YouTube nabiso yango yo et au sabiso suka na plaisir bo commenter biso ndenge bo message na commenter biso malamu et ça la biso suka na plaisir merci na bato na s'abonner na Sola Vérité bo ratarate pour la vérité tout sur la vérité le côté za musique na biso. Merci na Evan Tumba grand prêtre na 400 Vex Mutaleki azati partenaire officiel mutu yambongo na 400 Vex Evan Tumba merci pour tout na soutien tout ça la pour na biso Evan Tumba ezo koma ezo salisa biso ezo sunga biso pour na musala oyo avancer. Merci na oncle Colombo Tumba, merci na yo aussi Douve Moeni, merci ta maman Philbertine Samba, moi aussi à docteur Samba, merci na Guy Baena colonisateur de la SAP, merci pour tout grand frère pour notre soutien. Guy Baena colonisateur de la SAP, merci bandeko tout à connecté branché, merci na Yagi mon konzi à double ville Lyona Grenoble Yagi, merci pour tout na soutien bossa la pour na biso ndeko Tina nene essaye bino za chroniqueuse automé ko ça ne ba analyse à propos marambo tous les réseaux sociaux, marambo tous les musique, marambo tous les marambo etali ba chroniqueur na ba chroniqueuse Tina Boni. Bien mi gagner ma papa ngeli sur la vérité toujours. Des fois tu aimes bien la tige, tu as ma bébé là au na yo. Merci d'abord à Potito PCB surtout ça l'analyse, mais comme ça l'analyse vite fait na yo, c'est présenté bien. Peut-être Tina et comment Natania ont complété, comment on complète l'analyse. Ouais, nga Tina Bonnet. Présentatrice, il y a émission tout, on a ça l'analyse tout, musique, politique, théâtre, tout. Voilà. Bon mais ça on a rappelé na. On s'en appelle théâtre. Analyse quand il y a des théâtre nyos. Bon mais ça on a rappelé na Sola Vérité parce que au palais na. Voilà. Tu as mis tout ça na boutique ya Andy Iris. Tout ça na boutique ya Andy Iris. Tu tournes à émission na biso moi trop Tu as mis na boutique ya Andy Iris parce que tu as mis à Sénet moment tout ça na plein Paris na Simplo. Place tout ça la émission belé bandiko belé baby que tu yambara bato et surtout bandiko no so la Suisse ba les caméras mingi na boutique Andy Iris tout ça Sénet moment. Boni évolution musala na biso qui ndenge ni selon yo. Ouais musala évolue kitoko. Par rapport à AG, na marambezo kende na internet quoi. Ça va. J'ai ndeni ba confrère na ba concert na poto neti yo selon yo. Ni ozomona ba ça musala bien ou bien moi ba problème ezama ba erreur eza. Selon non musala ça manango bien. Félicitations d'abord na mi Genyema sur la vérité. Anti polémique, anti rancune à Soigna Bomatu. Félicitations déjà. Merci. Musala kitoko. Mon vieux papa Moupassoula ça va. Président, moi président. Les autres ça va. Hein?
Pas trop, mais ça va vraiment. Nanenga mibali ça va, nanenga basinde. Non, pas na zuite, mais nanenga badjo ça va. Tozana concert na biso na kombo ya Grâce Tembo o auti ko honorer famille na ye. Auti ko kisane nza maloba moi si faut bala. Bandeko no bobali te bobala ba chroniqueuse bobala ba chroniqueur peut biso pe kala mikte studio levé to bala. Auti bala mais libala na sali neti mo polémique. Ndeko na biso Karine nire c'est mutu et c'est ba palpite. Asali ba live ba 5 heures du temps pour nous contredire libala ndeko na ye auti bala ke mobali na za ki mobali na ye. Bino bo jonde tini côté na bino ba fille moninga bali mais libala ngo komundeti bozo funda neti mobali côté mususu moni ba seli Grâce Tembo ba émission kaza fia Chimbo fia Diamba fia Castel aza mo sa malonga te libala ne ko menati na ebite côté na bino ba fille bo moni et pression Karine na comportement libala Grâce Tembo c'est bien ou madame. Premièrement, na part nanga na opesaka ba félicitations à la donne passeport rouge Grâce Tembo madame Panzu veut dire félicitations yaya elo rosali du jamais vu muta Shimoki muta Diamba muta Wika muta Tembo rande mo Tembo mais libala to babi libala veut dire bali na âge coca moins de 30 ans à nous veut dire félicitations na ye. Pour ngai na roloba ke Grâce Tembo soki aza fia Shimboki fia Tembo fia whisky fia Diamba mobala na ye bien parce que Grâce Tembo amelara tout na TV c'est avec le temps à rechanger na ye à rechanger parce que le loi remis maman aza sous Tembo te Grâce te a remis maman peu importe na aboti ta comme déjà femme ya rokoka parce que andimi engagement au passé vine mobimba na kati veut dire ayebi mambo sala ayebi basole na mobile na ye ataki ndoki batika ngo malembeti yokasi mutuni na rola mukaka na tongo boye a décider na tiki kindoki non est-ce que Grâce Tembo aza ki prête libala eli aza prête bien écoute kana ki jeunesse ona libala penda aza ki prête tia comme na niveau on dit maiza tembete aki vraiment prête eza na mutu mote ata ba forcer libala abala ceux qui sont prêts non mais Grâce Tembo azaki prête félicitations mais pour la Karine na rolo bakie déjà pour tout comme pas Karine conseil ni neta que moi moi si au groupe ça pas de kono Grâce Tembo a autre kota ce que to rolo bazu engagement moko o eza pour na vie na mobimba il pose à moi si peut-être comme on a étape pour peut-être même sur les kango to éviter conseil ni groupe c'est que moi si Grâce Tembo sera là dans ce moment ayoka conseil ni groupe c'est azalara na vie on a zali na ngokala ba master belé ya okuta na ba master to a changer mode de vie. T'es grâce obligé à changer des modes de vie obligé déjà parce que mobile na français foyer les adènes à poto à obota folamba qui peut mobile ne veut dire même na téléphone et comme il est passé veut dire vieux échanger tout le monde n'a pas ba glodi diasuka vieux bazaki na ontan bazaki bomi balé na ki chéri na ne babala vieux échanger et là on yebse car elo aliboso fois simba nzambe ce que les années loko a ko activer le roi kakipaka kokola la t'esprit china rambo veut dire il y a JBT pour Jiboro cédé mais il y a Rambo ah jamais il y a Kabila jamais cédé tant on lo parce que atika esprit donc na ba ben giro tout le monde ba découvrir cédé be émission ba do fingaé donc à répondre té ah madame veut dire madame tomba lo ba madame mige faut ça ce qu'on a ba image le roi ya ba Amida Chati mutafinga mamwa sina kongole ka Amida ati mutafinga maloro olive ati mais au monde ba te baya veut dire de l'aura un passeport rouge faut pena beta kara posoka meki attaque à koso les sopier pour na biso to longo l'alliance na to mona on souti faut na za bon vieux à tracer banda ka jour azwa ki engagement wana ndimaki c'était jour wana comme kala boka veut dire Grâce Tembo kanga munoko nyonso ba rolo ba pona yo pena ko point litutu ba finga ta ba yeli biso ba photo na yo mutakala ata ba yeli biso ya mobali na yo conseil ka na yebiso kakipaka kokolo litutu simba nzambe simba silence marmanike zalaki ata elali sibiso ba pongi te niki loto sukiwa eleki na on veut dire comme internet et que na bongo mige soki eloko oto lingeto kamwa na internet ezake soki mariage à Grâce Tembo et bete ndika veut dire batu balobeli yango te et l'autre lingeto kamwa mais o nyonso yeze loko to kamwa te pour jamais mutu lokwa Grâce Tembo ko bala sa batu balobate
même yé moko ayebeke na bomba batu ba yeba libala nango bi après libala nanga batu ba loba kaka c'est obligatoire mais ce que oyenda fois ça les akake activation le roi za mwasi ana mabele na tolo fois ça ce que mutema munene parce que chemin oya poni soka meko landa biso alandika mafinga atalika mafinga veut dire l'opéta na tolongo on a ba respect madame Panzu esila activer car c'est tout hein. Conseil européen na papa Panzu aza beau frère na biso beau garçon mobali kitoko vraiment félicitations avant nga pena peso parole pour pesa ba conseil et papa Panzu biso do nima iteke netinga ezara pasi pour ba chroniqueuse ba ndeko na biso ba bala mais dimo bo remarquer ba bala na mo pasi mais mobali soka ndimi ko bala mo sinaye atali teke aza fi internet fi a réseau fi a nini na makambo tout bazolo bana auto yobi atali yango ta ndimi honorer moi sinaye vraiment festation au ko faire changer mutu to mona pe ba to babala ba se bandumba a commissaire pe mère à palin a comme aussi ma bible donc papa Panzu biso to na de to pena na bolingo na pe to pe soit félicitations et ta ke ba chroniqueur et ta ke ba collègue à moi sina quoi papa Panzu félicitations conseil ce qu'on ni repère sur mobile parce que moi le babala ni lobi ça ba problème ba message bando ya tala kutu moi so bala soit disant il paraît les bien moi so bala il paraît muto ba shimbo moi so bala muto ba noa parce que mobala on face appel na motema ouais muto musumu na ro CDP habité na yo ki trop a CD a boso na bala ki omoni conseil européen ça eta que maman européen ça papa Panzu mais conseil pas papa Panzu ça que papa Panzu premièrement ayebe de moi so bala akutake lesbienne wana akutake nyonso akutake star la dona sola na ba musicien asala base internet afingaka veut dire akutake yango ti yo ndima peno s'engager ne ti lo banga pe ba chroniqueuse te mais yesu go ayengai likolo nango c'est pas n'importe qui hein au niveau regarde devant niveau ba biographie ya noko fo yo ka biographie na habite so mombaya kaka mombaya veut dire noko apena amakambo veut dire mutu veut dire zate ke onoko moko boye patachu noko te c'est un responsable ana ba poste minene atanga ba classe minene c'est un homme complet mon tanda ozangera mwasi veut dire na nyonso azo occupé comme ba engagement andimaki grâce te mbongo c'est que lo no yebise papa grâce au yo yebaki bongo na internet si avant comme pas grâce ok n'est pas Karine c'est que vous avez na motema ya changer Karine le monaki kuna eza moi passe c'est solo vraiment parce que biso to bi internet le coûté de moins trop yango moni biso to na solo la vérité que les gars on pas Karine na monaki mania alobaki ke eza paye ya solo ezaki li solo ndeka nuko asepele na bébé amoni bébé calme na ke na rozo epé mère ba petit mais manzele ndé tellement ya dessiner na ekaka atale pena 1m49 wana baguna ngate ngapena bafali donc Karine lelo a raté mobali pona goût ba goût biso ba to dessiner mibali biso to dessiner mibali biso to linga mobali azala moi hein genre moni romona noko mo bwana veni yo boulette wana te o te ngafo dessin tu vois ya tale dessin ayeba ki te pona ndimi pete manzela ayeba ke noko aza makambo aza nango soka ayeba ke noko pena niveau par rapport alinga tika jete ezake apesa kende espace te azwaki ka be webika eloko ya kidibati yaka mo kabela moi fina moi nini mbote ya bizu te eloko te donc pour te retenir Karine a raté mobali pour na dessin ya lingi mobala za neti ba dessin ma salanga ba centimètre ya mobala za neti ba tigre bongo mobali bongo yepena mobali faut dessin quoi beauté tout ebele biloko ebele mais papa Panzu ayi na oyeleki beauté yango grâce à découvrir mais azabena beauté à beau garçon comment ne peut boya figure ça beauté ya lingi ba beauté wana te ya lingi beauté plus beauté plus tatouage plus piercing siko papa Panzu amutabigo yepena mutu mo be ba lobby ba mutu boya na bakini ba président de la république tu vois donc conseil ni pesi papa Panzu zara yo no ndimi grâce na biko asime tout oyebike mba oloba toze la même na etolo mo ebima yo ozaka wana veut dire biso to sepela ke yo forcer to katana nzete to ka sonité zalaka na moi sinon peu importe ba mbonge mi pepe veut dire yo zara mobali asime papa to soutenir bino la ba prière inchallah Karine alobi mobala zaki aye nebite pour ndeko Karine message ni okoza nango etake mama ke omona ke moninga bali ole sepela Karine ayi mutumo selonga
à cause de la photo ya grâce temo na mobile ne a posté na page na c'est non pour na otcha na sema mebele migenya ma premièrement na dessin na ba journaliste presque tout na ba TV ba roma pe ba internet mais ça soni pe mawa ko mona ke grâce tembo fimo internet comme ba traiter ba fi ba internet a bali ba tu ba poster été tema ba tu poster ngala mo mebele te bato tondose la pe ba poster te on dirait ba noko balingara ba petit bozala na ba on a ba internet bozwaka bango bokaba bon pa ba boss ba bimana ba musicien ndeti ba nani ozomona ndeti ba poster parce que na moni aza postame ba na moni ba ndiko bele ba poster ya bele ba poster te mais il faut qu'on pas ba rendre za ba problème rando na siko problème ezara photo asima ke ba rando to sala ya solo po muninga bali so bo poster te mkolo kufela se pe boya te to sala ba rando mote to sala on a hypocrisie parce que lobi comme mangam to sala to lobango na munoko euta na mitema te euta na mitema parce que muto ana vivant boye a vivant au monde la place à Bali de la bina moisi au boropé sa chance mais a bouleversé maïla batutu grâce à moi Bali photo mon yango na ba page na ba chaîne d'émission ko lobela mais batutu on dirait qu'à moins keto surtout quand ta ba noro pena zimanka na moni benate mais pour la Karine lobini pour la Karine mon comme pour la Karine na rolo ba ke il n'y a pas si peu mawa parce que na yoga une émission il y a le news par Marie-Laure Kalobi qui a félicité grâce Temu et pourtant il va takene na feti et puis si problème na ba chinois bana changu ba tomboki po ani il va takenaki pona nini camarade msuwa na mnene wana camarade mingi na ba o ateka ba meshuana po ani na kendaki et puis si polémique et pourtant que biso toyebi toko sa mokilité grâce tembo petit ya Karine bazarana ye c'est que tolinga to zelate Karine na héros yo ayo bimisela biso ba vérité soit disant o ya lobi po to rondima comme si pe to rondima te ya mais c'est panzu veut dire elingo la ça plus que n to katso makole komi ve on est plus que motema mabe le problème biso ba congolais to anango na lingami ko akize ba congolais ba mité mabe telinga ko kize mi ba kinois kinois komi na niveau motema mabe moko tos élevé point nini o sabon yebisanga point nini o sabon po ça nini po pesi na pe beza malonga te après elakisi ke oyoki pena plus que passe on photo lukela passe wana komo veut dire o motema no ba bimisi on ba kati yango mago melano nido olia no kwa ker mais mutema ezoki eza plus que mutema mabe plus que mutema mabe veut dire ndeko na biso mutakento likolo nango Karine Mokonzi likolo nango asala interview à lobby sur 10 journalistes na ba chroniqueuse na kati ba o ba ya poto o ba o ya poto ne biso to ba Afrique bo to poto nde ba Tracy Mbelenga ba Glody Diasuka ba Juvenal Kibala ba Jazz Kavulu ba Pamela Shekola ba Cynthia Wadol ba zamo belé na ba bino na kati bo to Kinshasa donc attendez plus de 10 chroniqueuses o ba na kati sa poto yé à l'équipe biso na ndako abosani ke Tracy Mbelenga à l'équipe biso na papier parce que ça na passeport rouge Tracy Mbelenga même droit na ba français il na monster Glody Diasuka mais ya tali wana tali ku papier te ya bika ndako bon na bité ndako na poto TV ba defara kiti ba defara a to lugana au papier mais Karine lobika ya l'équipe biso na on était prêché par rapport ya ndako nenga lobi mige so yo lobela mamba ndako na poto yomo yebi mamba ndako na poto mamba ndako na poto ba lobela te yenda l'équipe bato c'est que l'équipe Pamela Shekola l'équipe Cynthia Wadol l'équipe Jazz l'équipe bato ba ranaye po Karine yebi to yebi musalo Karine sala ate na poto o epesa ke mbongo carte o yazara na ngona poto akino sombela biloko sala na ndako veut dire ngalo wana yebi yango te eza difficile na ndima parce que ti sikoyo na poto wana mukanda te qui prouve que ndako vendre eza ye voilà que ça biso pendia contrat musala na ye ba fiche de paye nenga sola na mundele nenga za carte bancaire abimiso mbena yango yo yanga biloko eza na kombo na ye netinga yebi migenye mapenda kana pale na kombo na ye azara la carte bancaire so ka fongoli porte-monnaie bomona plus de 5 cartes
veut dire on est kilo on faut tout na pas mélanger chocolat on faux débat faux débat na bilo anda kuna poto vraiment faux débat parce que ah tout le canon mukanda mais non comme moi na mukonzi mutakola bien na miliki soko lobela maramba bien na poto c'est ka zwaka te c'est ka kola pe na passe o muto akola na kembasi ye mutawela nyoso muto akola bien neti muto ka sonya pemba soko mobeta lisolo ndako malaka to le kito comment chuter vers la fin Tina to into lobela façon d'habillement ya Koffi Olomide Koffi azola tama bemoko na biso ezosala na ba ezosala biso ba congolais mpasi comment muto akola tama bebongo na nenga mabete ba fanatique ya quartier latin na ebité so bino mona ngo bilamba Koffi alataka Koffi asambo ya kwena maboko ashina rambo wala nzi boko Koffi asambo ya kwena maboko ashina rambo vienda azabo na bilamba na ba double king to pesa Olive Lembe mami wana babenga ka mami Olive Lembe babenga ke mama ni mama veut dire mo pao wa pena vie désolé bata quartier latin mais bilamba on a fait la taka eza bilamba mama mi tikela ye to bilamba di Liston bilamba Olive Lembe photo tu na Kabila Kabila mikolo aza fâché vieux voilà bilamba Olive Lembe comme conseil au copé c'était que chroniqueuse aota la biso Koffi Olomide conseil au copé c'est pour na style wala ezaka no style bien za sala na nko neti bilamba ya rose rola ta kana la via rola ta boye vepe na robeta ba plan et déracher na ngoyete abetika loko ezanga ngala vimbisa soka na teka boye omoni te ça c'est comme toi Koffi veut dire na miniature faut katara oteka koto viram veut dire virambo makambo ya lisuté veut tikela biso ba jeune ko 65 ans c'est nga retraite idée ni européen ko moyemela nzamba ko ma pasteur vient en 2023 China Rambo azonga président Congo senga ba combattant pardon ya koboka nongunda de kutozala mukanda ya kanoka to vanda ve po soki ovandi na Congo oyembela nzambe oyembela Kabila siko bula photo na ya ozana ngona la photo via photo na ebisio photo bilambo ko fialati et ni internet wa bilamba sindi et ni internet o bilamba sindi oh là t'as encore arena yango voilà bakena somba na maison via meki ata ndenge pesa mais vieya kanoka po 2023 China Ramba obima président yo fozonga yo kosa biso na musique yo kosi obebisa biso na jeunesse okosi biso na ndule okosi biso na bilamba vie tolembi ya boke ozela yo biso pe ba combattante to ozelo vieya kaka toleki poto tosi c'est émission biso tona ba concert minene Robert ma wazeko Robert na Lyon na production à double S Fabrigaz les mêmes maestro Robert na Lyon pour la production double S et Koffi Olomide aussi kalaminga ate na la défense à Robert wana le roi de la forêt ranson fait recherche pour les padres ningo zo monde la évolution miki na ba to komina période ba vaccin et puis to komina période ba ya ba examen donc pour vendre na restaurant lia faut na test so ozana corona te ndo vandi donc évolution zo monde na makambo mboko so kindile na bandulo to zana ngo belé est-ce que bandule ko beta bien to komona atamo boyezana no ba nile ba concert taluka makambo ka fali to vanda na biso fali oyeka obeta concert parce que biso nde toza confinement vandaka corona vandaka vaccin vandaka na éviter na ba 1000 places ba 10000 places obeta kawana to wana on a problème à vaccin na biso na ba combattre biso tu bitumba ngo na oyeba te ba concert ngo eza confirmé non ba concert jusque les a confirmé mais nengembo que zotambola toujours mais nengembo que zotambola yango na problème parce que depuis fallait beta faut défi longwa komba fallait lui moi ba musicien ba beta mais par rapport révolution mboka ndet j'ai kendele na olinga penda ko tia coup de pouce parce qu'on ne sait jamais on dirait au beta te parce que toi na mboka mundele biso moto vivre na difficulté moko impossible to ça limiter non makasi veut dire ce qui l'état confirmé wande to soutenir mais so l'état confirmé non te maramba conseil nga pena na okipango pena odutango parce que mboka na biso ezana bien te non pena poto ezongi nde eza raté pona Macron na vaccin to bunda na yozui nga pena on a zui to banga na vaccin siko ça concert to kendeni diko na pe ya boketo rozala wana ezo veut dire na on a zui pena courage pena ya soutenir te mais so que beta inchallah
Voilà. Et ça qui tinan de continuer aussi bino to bono ça ne ba analyse makamo tout sur le réseau. Vous attendez que partager mission na biso, vous attendez que commenter, vous attendez que contribuer na analyse na biso, analyse to salon biso mbalé mais ndeko potali biso oza parmi bato to contribuer pe na analyse to sali na ba commentaire et ça possible. Merci na bandeko to baza connecté Ivan Tumba grand prêtre na 420 c'est big Gantsumba za na Paris awa venanga Guy Baena colonisateur de la SAP dans Italie, très fort, très mystique, d'où Moeni, Yagi, mon compte à double ville, Lyon, Lyon à Lille, Lyon à Grenoble, mon compte à double ville, Lyon à Grenoble, Yagi, mon compte. Donc merci, merci à tout à l'Arabiso, merci à mes à connecter pour enchaîner, peut-être au Gofan du Sabatou. Moi, dédicace, ça la rave, moi cher quoi. Le respect na le demi-dieu de Brazzaville, moi na mon konzi à mon konzi. Ambende Sassou. Moninga ya Amina Ojako. Depuis Brazzaville, je te salue. Bon séjour à toi. Moi, dans mon conduit, le demi-dieu de Brazzaville, je salue ma sœur, Précia Opango Diamano, mon tati gratitude na défaut. Pati Yaouchou, Madame Finance, la maman de Chris. Ma fatou de moi, Nalela Bino Fort, Tara Bino, Galvani Ngachi, Docteur Yes. Trop de bisous pour vous. Bye Banga. Daniel de Belgique, mon vieux Zikino Kaboliston depuis Belgique, Nalela Bino Fort. C'est fini? Ouais. Daniel Biongo Sola, patron des taxis, Emmanuel Lukambu, la papa, la Manuela. Merci, merci de tout connecté branché. Merci. MK Production. Michel Kombe Aigle. Aigle. Oh, Michel Aigle, Michel. Et puis, tu peux suivre l'émission Andy Iris Pestoza, Andy Iris, mon commentaire. Elle vient Andy Iris, Naïb Sabino et Lambeza, ou son azur Lambate n'a pas été le. Et Lamba, ba mama, ba bébé, boya, ba ensemble à Kitoko. Vedio lingola taloko, on a pas la latia, ou n'y a pas de awa. Yem ta télémisinga boye, vedio ba ensemble à Kitoko, ba veste à taille. Ba noro ba linga classique, fashion. Et ça n'y a pas tous les tailles, ezali. Boya abo, zela jamais décis. Voilà. À la prochaine numéro, on est ensemble. Viens, Andy. Ouais.